topesaka mbongo na biso chaque jour 300 topesaka matiti seke bongo amba bakenda kolia yango topesaka mbongo na biso batika biso toteka tolesa basi na tolesa bana na biso na ndako eza yumbi te awa eza yumbi te awa eza Kinshasa awa tie totie ayoka biso tolembi ye atika biso kimia tosali ye nini atika biso kimia topema na kimia olo baboye nkubila nyokoli biso mingi bana oya bitika baza na zandu ebele biso mo toluka na zandu eloko na ndako ezate toluka na zandu sikoya azolinga kanga zandu bachichi koto salite obola taka shine tolataka pona nini atika biso abongisa pamba te to bata maba soki kaka mutuka matite euti ape oti zandu bozonga donc place à Robouaka Matite, il gentil aleka tous les bureaux nyonso ya Matite Boaka makana mito na ba camion ya ke no financer kuna soka Matite azando ye boaka te so bato azando ba luwe mituka bo matsa mituka eko ma cher po bazwa makasi ya koya luwe mituka te ye gentil bo to lo ba suni ya lobi ke zandu salté na minute mama Kinshasa nyonso zande salité ezaka zandu te soko ki ata na victoire na rond-point victoire na omona salté zana yes gentil za incapable olongola ngo nde eza boye zandu bazo soigner te il faut bakanga zandu non bakokanga zandu par rapport à quoi zandu Kinshasa mobimbe ya salité eza zandu te soto ke na bureau ata yo moko za journaliste d'investigation bo kende na porte ya hôtel de ville botala lelo bomona salité eza wana bakanga pe bureau hôtel de ville esa tete po bosala elo côté des ango président lobi 0 botie bakal 0 président moko lo ibongo siko bolingo bakisi bakal na zandu lisusu eza na sens te siko finalement ba elo koni atika zandu abanda na liboso ya hôtel de ville abanda na yolo sianga la vanda ka salité makasi partout na victoire na rond-point wana salité ya makasi partout tala bafulu partout na kini ya zandu te Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement Correcteur News avec Yemoko Crachou. Mbote na bilo bandeko nyonso tu balandi ya Correcteur News TV merci ndeko pesa rapso toujours confiance dans lobby place actualité ezali Correcteur News TV Rachel la Caramel to kimanga penza na lombango je crois que vous allez constater avec moi ensemble que nous allons dans quatre grand marché tozali na Bokassa wapi pas ezali place oyo mokonza mboka utaki dernièrement ko sala inauguration ba te bon côté béton ndenge mabenga ka mokonza mboka Fati béton vous allez komona que sengé to ba cache ne pour salité ezali awa makasi to ko batela pe santé na biso pona bokono oyo ya coronavirus na boyende eloko nini esi biso na kati ya zando na kati ya Bokassa ezali ko yoka mbela ya ba mama batekaka mbela ya bato bakotaka na zando pona ko somba biloko ke bo soteleki makasi bazali ko ganga vina bango yali en danger pe ba mama babeli su ko lobake gouverneur ya vigilance ni ngo bilambaka alingi akanga lisusu zando poate asala mosala nde bango balobi mama yela yuzola no miko e bongo to yanola to yebisa mo bakonzi point de vue na biso to posa na biso ezali nini na situation ya zando oyo Bokassa sala no mosala to ko landela ba mama boka bango moko po ezala teke biso to transmettre message bango moko bazali sur place bakoloba mama mbote mbote mama comme nani mama Lili tozali wapi to ana zandu monene marché central de Kinshasa na kweni Warading Bokassa. Alors maman, tout le monde bino boko tomboka. Ko tomboka na bino ezali pona nini? Bon, ko tomboka na biso ezali que zandu normalement oui et à salité. Zandu za salité eza ba cause ebele. Premièrement, ndenge ba syndicaliste ba yebisi biso que bisika bazwaka camion ya assainissement pour na kolongola matiti. Ezalaka premièrement 500 000 francs. Tant que bamoni ke zando eza ya kokangama selon ba politique na bango ba osala ba ke na société wana ba matisi camion. Na course au lieu de 500 000 ekomi 3 millions. Na 3 millions de francs congolais.
pona baya kozwaka pona babwaka matiti ekomi bisika o bandoko etika matiti baboyi matiti ebwaka makasusu te. Alors ba syndicaliste bakomaki na incapacité ya komemaka matiti wana. Matiti ezokoma ebele normalement ce matiti ekoma ebele faut gêner batu même biso mo pe matiti e gêner biso e gêner pe ba population ekomi sikoyo nani bakonzi baye batali basali constat batu bazolela normalement faut tolela parce que biso toza na place wana chaque jour matiti ezolongwa te pendant toute une semaine et ça li scandale na scandale wana ba cause ezali nde na uto yebiso ben avant ba cause ezali côté to bande ko boka batu bande ko zo matiti ba matisi montant makaka bazorango kuna première ri bon selon ndenge toyokeli eloko ya 500 000 francs ba matisi ngo malamaka 3 millions siko na 3 millions ngope pona bayaka ko zo matiti ekomi ke na site pa babwaka matiti baboyi babwaka sous matiti te yango wana esalaki scandale wana moni matiti etraîné pendant au moins une semaine nde ekomi wana o lokola eza boye zandu bazosoigne te il faut bakanga zandu non bakokanga zandu par rapport à quoi zandu Kinshasa mobimbe ya salité eza zandu te soki toke na bureau ata yo moko za journaliste d'investigation bokende na porte ya hôtel de ville botala lelo bomona salité eza wana bakanga pe bureau hôtel de ville esa la tête ozomo on a mbele ba maman je crois que boyoki maman azali vraiment déterminé que azali vraiment la besoin kimi ekota to pe bo pete kota na Kinshasa ka ni babengaka Kinshasa bo pete mbote papa mbote maman comment on a ni papa la race papa la race otekaka awa oui okobisa biso mbela na bino moko ganga ba konza mboke ezali ya koloba nini bon salité komi na zandu salité komi na zandu po ya nini likolo ya Argentine moni bafongola ezandu tozonga ya zandu il faut bafongola tous les bureaux administrateurs administration il faut ça là pour musala esala yakanga administration esalaka esu te tomo vivre awa na ba syndicat bandaki musana ebandeli ezalaki bien bamolongola salité ti salité banomona te mais à un moment donné camion babandaki kozwa 500 000 francs nde bando louer camion. À un moment donné, bah on m'a camion comme 3 millions pour wana ba casser kaka biso ya zandu salité comme marketo ndana zandu pour ba benga na biso. Ba camion, ba kena camion pe wanda zo moche et comme ba matisi. Pesi ba banda ko boaka matiti côté kuna na ko boaka matiti. Ba commission côté cité du fleuve kuna kota mai kuna. Soka mutuka matiti ki matiti uti ape uti zandu bozonga. Donc, place à Roboaka Matite, ye gentini aleka tous les bureaux nyonso ya Matite boaka makana mito na ba camion ya ke no financer kuna soka Matite azando ye boaka te. So bato azando ba louer mituka, bo matsa mituka eko ma cher po bazwa makasi ya koya louer mituka te. Ye gentini bo to lo ba suni ya lobi ke zandu salité. Na minute mama Kinshasa nyonso zande salité. Ezaka zandu te soko ki ata na victoire na rond-point victoire na omona salité zana yes Argentina za incapable olongola ngo nde soin ya ye kaka otana zandu seke aneloko azoluka yango message to yebisa mokonza mboka biso to votaki yo to bi yo nde muto bimisa ki wana donc nyonso ye faut to pesa ye parce que ye aza incapable nini union sacrée wana bango basali wana tomoni balambe mende banal batu nyonso basali na Kabila siko ba osala mboka ondeni pour t'encourager ne nyonso kana za souci na biso batu wana so balongwe nde mboka eta mabe au cas où que Argentine azana mboko nyonso eta mabe te tobi obi doléance bato bazali na kati okoyoka okobakisa nini pardon doléance bato bazali na kati azana koyoka ndenge mokonzi ya ville alobi ke bakokanga zandu po ete babungisa po zandu elekisalité bon pona zandu ezali likambo ya koloba o pona zandu nini po ndenge ezali bo longa nzela zandu ndenge eza wana awa babongisaka basendika na biso basalaka nyonso mpona zandu soki bazosala soki bazobongisa soki ekomi na babutu baya bwakela bango basali te so babwaki basali te na babutu boye baloba mpe eza te mais bango basalaka nyonso basendika na biso sikoyo bakartier nyonso to baza peme bazoyaka na babutu babwakaka zandu biso ata ndeni zandu yango ezalaka salite boye te komaka mbala moko zande koma o salite so bolali na ntongo lobi bokuti emati bolali na ntongo lobi emati ata kala yango biso bandakala zandu ezalaka bongo te
ezalaka swe migonyo to basindika na biso bazobunda na ndenge nyonso tu po basala bakokangela biso zandu tokokende wapi wenza mike pembeni wenza mike wana oyo wenza yumbi wana soki mbula ebeti ti awa okokokota te okosala eloko moko te mpo koteka te mpo okokoka te eza kutu bukie donc ezali muke tokokoka te la zando nyonso tu pardon batika biso toteka toza baresponsable bosoto ezali te mpo ndenge ezali na basindika basalaka soki balingi baluka bapesaka bango bakamion babimisaka matiti loko bazopesa bango bakamion te bazokoboya kopesa bango bakamion sikoyo soki bango babundi chaque fois bayaka kosala balongoli ba 1000 fois ba 300 dans bapesaka soki bapesi soki balongoli matiti lobi na tongo wana emati balongoli lelo lobi na tongo emati au juste eza ndenge hein Ngobila ndenge eza na fungola mutema azali chef ya gouvernement aza chef de ville afunga mutema afungola akanga ba camion na yewana azokanga opekisa batu baya kolongola salite na zandu atika yango akanga ba camion wana te atika bale yo longola ba dégager ba salite oyo po ozande za la soin bongo toloba boye nkubila nyokoli biso mingi bana oyo abitika baza na zandu ebele biso moko toluka na zandu eloko na ndako eza te toluka na zandu sikoyo azolinga akanga zandu bachichi koto salite obolataka chine tolataka mpona nini atika biso abongisa pamba te tobata ngana lobi boye bazoloba na biso confirmation soki confirma tomi batela pona maladi mais awa na zandu poubelle eza ebele ozo provoquer biso maladi fale batela biso likambo ya poubelle oyo po avant maladi oyo eya salite liboso muto ozo provoquer biso maladi na mboka donc avant biso tozwa kimia fo balongola biso salite na zandu awa zandu eza zandu munene eza zandu ekotaka ba commune nyonso bayaka awa na zandu balinga bonsela bino zandu ne balobi bobima na botika pole ba bongo mais ba umela te parce que biso tobika nde na zandu ba papa misala eza te ba papa misala eza te biso ba mama tobika nde na zandu awa nga na base na nga na likolo ya mutu nazoteka mpo na luka eloko bana na nga balia memete baokanga biso zandu soki baumisi makambo yango ya kobongisa zandu biso tokosuka wapi tolingi toloba boye biso toboyi gentini te tolingi gentini makasi anokwa bana papa bana zandu oyo esi deja babongisa yango na président Mobutu abongisela biso deja zandu tomesani na zandu tala kaka kuna na masina batiela bango zandu me bata masina bayaka kaka awa seki zandu esengele fanda kaka gentini afungola motema na ye toyebi kaza atesaki poto atiki libabe apesa pouvoir a moninga pe chance likambo muke kaka zandu so balingi zandu ebonga badimine na no prix na bango bazopesa biso o salongo boye mutu mutu atekaka bitabe asala ba 1000 francs ba salongo wana te mwana boka matiti ezali te ba fazer na zandu bakanga na ba fazer balongola ba maboma balenda na makambo etali salongo po zandu na biso ezala propre tant Mobutu ezalaki boye te hein batiki liberté na mutu nyonso maboma fazer miyibi banani soki babongisi makambo ekozala te soki zandu oyo penda zandu so ba otopema touta kopema awa basalaki nini mama afongola motema biso tolingaki makasi ndeko na biso na ya mobali afongola motema yokela biso mawa tozala ba confinement tala tokanga awa tokanga zandu tokosuka wapi na bana talanga na kitunga mama akufela mobali na kitunga so botai na kati bokomona na ototeka malewa na ba magasin pembeni na basi ya zandu lelo soka kangi bana nga bakosuka wapi gentini coup de chapeau ozana idée ya bien mais bongisa idée na yo ya kokanga wana en tout cas ekosimba te pesa Félix chance asala musala na e tofoneki awa na Kabila makama okanga zandu ezalaki te ekomi non Kabila na kasaki président to sola bien Kabila azalaki président makambo ezalaki te lelo tosi président na biso ya bukula bwaseka aye asunga biso ekomi kaka tokangi zandu eza basi ya makambo nyonso so bokangi zandu tokosuka wapi bokanga classe bokanga zandu bozotia biso
Bon, merci mingi nde bopesi nga micro. Na pesa un message na président de la République. Président de la République, biso le vota ki yo. Attaque population no bango yo. Tozo comprendre été. Ba kangela biso zandu sko ba otia biso wapi. Po biso ba famille nyonso to vivre na kata zando. Zando zo mona yango mtezo boko la bano na ndaku ezo simba ba famille nyonso zo mona o na kata Congo mobimba. Mais to bozo ti yango bopeto te. To ta bopeto te par rapport que biso gouverneur na biso to vota ki eza Gentini. Yende azali chef de ville. Tolanda quand même Moïse Katumbe, hein? Landa Moïse Katumbe kuna na katanga nenga salaki. Moïse abongisi province na ye. Lelo yo so babike babeta mpolo balobela Moïse. Nanga ko lobela Moïse. Muta lobela Moïse azate, mais yo Chantini ngobila pona ni to koko sala ko baninga misunde basali. Tolembi na biso tala basalite. Bozolo ba coronavirus. Coronavirus a bien mais yango yo. Salite yo bino bo coronavirus. Bo kangel biso zando 5 mois pas ma 5 mois. Oh to kangi poto bongsa zando. Bo sali eloko moka malonga te. Siko lelo ya o kanga zando po te ba famille onyoso kisasa wapi. Ata yo moko vraiment. Hein président. Oui, na ko bakisa boye. Makambo etali assainissement zando tofuta ka salubrité déjà. Na mesa yo sune totel na zando topesa combien? Topesa ka chaque étalage topesa ka 300 600. Topesa déjà bon assainissement wana topesa ka salubrité publique. Ya. Ebe bisalongo ya samedi bosala ka. Mama to mango salubrité biso topesa ka ezala bato balongola ka ba fulu wana. Ozolanda bakangi zando pendant 5 mois ata eloko mokote. Ah, tu as Covid-19. L'économie ya batu eza kokweya. L'économie eza kokweya. Les lobos se décider le susubo kana zando. Toko bongisa. Bazo bongisa te ya. Bakanga zando 5 mois. Tokuti bandunde botami, badiambe koli na kata zandu eloko mokote. Na mito moko za la passe. Toza na misala te. Zandu ne place biso tobikela. Tabina bozo ndi magaya ke bokanga zando. Bozo te via batu wapi. Na Lubumbashi Moïse abomongisi Lubumbashi. Mukolo moko te bakangana nu zando Lubumbashi po babongisa te. Mbongo biso topesa assainissement topesaka. Eza mbongo ezo soit abana kokata pavillon moko akangi pavillon oyo bato bake côté mususu asali côté mususu. Mais pour la kokanga zando ke to vone lisune to vanaka. Ya turonde akomona ngo e osimba te. Awa abatika biso toteka. Topesa mbongo na biso chaque jour 300. Topesa ka matiti. C'est bongo mama bakenda kolia ngo. Topesa mbongo na biso batika biso toteka tolesa basi na tolesa bana biso. Na ndako eza yumbi te. Awa eza yumbi te. Awa eza Kishasa. Awa tie totie. Ayo kabiso tolembi e. Atika biso kimia. Tosali ya nini? Atika biso kimia topema na kimia. Tobimina bandaku 5 mois. Tokomi ba fazer. Ali tu continue akala ki fazer. Bana biso ba otanga te. Avenir na bango lobby. Eza ndeni. Zando efutela kabiso ndako. Etangsela kabiso bana elesela kabiso bana. Bango basi babonga biso na botala bino moko boye. Oh to benga ngo nini? Kinshasa bopeto. Kinshasa la poubelle. Kala to yebi to ba mike to ba Kinshasa la belle. Kinshasa la poubelle boye. Botala bino moko. Kinshasa la poubelle. Kinshasa la poubelle. Et puis eloko za okamisa biso fuloyo bato baza pembeni ba oteka. Nga muto na ye 2 ministres na koka solo te. Bato ba oteka. Mo j'attendais zelanga ba mamande ba oteka nde ba vandi. Banda tongo ti 16h baza kaka na ba solo tous les jours. Na ebité. Bato ba oteka kaka. Ba kufa na coronavirus, to ba kufa na bo soto ya fuloyo. Biso to ebinzela oyo. Ezali avenue Bokassa. Wakadingi de l'école. Direction à la yebi na mwana commune Kinshasa. Wana papa na biso bukumestre ya Sapoup Kalimasi. Bokassa Wakadingi de l'école. Botala te. Ah nzela ah benga ngo direction ya Olela. Direction benga ngazera ya Olela. Ndenge boko mona wana ah ezali planning na yebi avenue malamu. Ah ezala ka béton. Atambula soke beti. Ah wawa. Ma etele marate.
ngana le kara awa so mbule beta ile karate place ebebaki ezalaki nde bokasa yango omoni babenga Fati Béton mpo abongisa ye kuna béton awa ezala na problème te mais kokamwa awa ekomi fulu boye eyembala moko lokola ndoto fulu oyo ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. À quelques mètres, il y a ville, il y a Gom. À quelques mètres, il y a hôtel de ville. C'est inadmissible. C'est vraiment inconcevable. C'est inconcevable. On a un gouverneur qui est un Congolais et un Quinois. C'est vraiment inconcevable. Ce qui nous a dit étranger, peut-être qu'il y a bien et vous n'allez pas si pour naïe. Mais Azali, gouverneur, il y a ville. Moi, il y a Kinshasa. Togenara na yem elongoto sala élément ya victoire basali stel babenga mwana kin le gouverneur de la ville Ngobilamba za mwana Kinshasa za mwana Kinshasa c'est vraiment inadmissible to cotisant to Sabino bo salité o ezali awa en tout cas to éviter awa to benga nini Olobi papa Kabila kuta salai bien tala mamoto omona gouverneur o balongola eto osama to kokufa la maladie mère balongola yaya batika ba ventiro ba sala ba ventiro batika on doit poser mato dans des changements à la RDC to fani ba fulu tango molai solution zo amate donc il doit poser des solutions de la fulu elonga ba fulu elongwa so ba fulu ba olonga o te ba peut pas démissionner ba longa ba onyeso papa boko teka pembeni solo oyo ya banda tongo tibutu boko banga maladi te sindi yango ngobili yango alobi ke le 20 bobonga mabobi mizabiloko ya bino bokende kotia yango na wenze ya 24 na kwa Itaga bokende Kalembelembe na kwa Wileri bokende Kabinda na kwa Prince Kasavubu bokende kotia biloko kuna en attendant babongisela bino zando bino bolobi boni. Ce n'est pas possible récit maté. Biso do mesana awa na zando ya munene bana Mobutu. Banda kala Mobutu atika biso na zando. Ye kokuta biso alongwe mushi, aboma ba mushi, azie na ville ya Kisasa po aboma, marché central ya Kisasa. Ba marché zo tia biso za mikie. Ba mamo ba mesana kotekawa. Muta mesana koteka na zando, agete kuna te, akozala kakawa. Hein? Mituka banaka ya kolongole banaka kolongole. Apekisi même bendie ba longola ba biloko. Aboyi. Pour épaissir le bilan footiment à Bomanzanda soit raison. Pour n'angaya ngobila musala o ba pesa ba longolé ngoba changer mutu musu comme ça tout le monde pour écouter na ville. Atianani. Bacha o ba rose o muta pop ka o ki para ville bien rose sa vie propre. Maman le bibo belé partout na ça Monica ya zando. Maman le bibo ni na zando. Qui papa le bibo. Ah, salité mingi. Salité mingi. Papa le bibo ni na salité. Ah bon, en tout cas, il fallait que basala tout balongolango plus ça fait mal bato ko vivre boité si comme on a biloko vraiment c'est pas bien. Ah. Maman ko le koko ka solo hein. Vraiment. Dile maweja. Bato esengeli bango la to bandi na coin ya presse ya Bokasa. Esengeli bango to zonga to la sa bato tikote olela kuna. Bato ba mona olenge nini nzela oyo. Foule ezali na dimension nini. Ezali na ngambo moko te ezali monene. C'est bon. OK. Bozo mona bino moko ndenge zandu, ndenge dimension ya salité ya limakasi. Ibani manana coin ya prince bok ya Rwakadingi eko kende tikuna. Toko la sabine botala olenge ni na milinga misu pasi ya solo. Salité. Salité makayi botala bino moko salité oyo ndenge zali botala bino moko botala. Botala. Maman ndenge koleka boko kwa solo hein. Mama. Okana ebisayo. O ezanko. O ezanko basali bo ezanko ezalaka te. Po musalo wa mituka ezali ya komema. Mituka wana eza wapi? Po ba mema biloko aboy batika ngo bato ba souffrir boy. Merci na ye to pese ka merci. Salité oyo. Pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, oui, salité. Oui. Papa, salité oyo. Salité vraiment ils ont mabé makasi. Donc les opérations biso malade. Tout a besoin ba évacuer salité. Kini bo peta ngo baloba ki donc ils a wapi. Ceux qui ba côté ka mopanzi ba longa problème ils ont besoin que salité longwa.
Ok. Kinshasa eza ya kokufa. Kini bopeto eko ezali te. Salité. Maman Mbote. Salité ezali boso esiko telemi. Okoyoka solo. Ya biso kuni na kati. Na salité ezala nango. Ya ezala nango ya bino nini? Baliamba bapesa solution mbongo biso batokolia yango. Mama boleka na biso. Obanga koloba te. Premier tour Chantina bomaki na Yumbi. Deuxième tour oboma na Kinshasa. Ayeba ke awa na Kinshasa to na République démocratique du Congo. Toza na 98% ya chômage. To vivre na débrouillardisme. Et siko zandu o eza ko égorger ba famille ebele. Soka za mayele na mutuni za salité te. Premièrement, et là on va banda pour l'assainissement. Il fallait banda pavillon par pavillon, abandi ko assainir ango. Et tant qu'on sili sawana et qu'on permettre que nos gens mobimba ils ont nini na propriété. Il y a tchedi biso déjà ba poubelle place nini et qu'on permettre to bois kaka à ba camion ya évacuation wapi. Regardons d'abord na ba grand artère, bisika ba caniveau minen ezali. Ceux qui ba tirer ba caniveau babwaki ba salité ka wana ba imondisi wana na sima ko bwaka ba imondisi olieba ya ko évacuer politique à évacuation na mutu na ye ayebi yango te ka senissement ba évacuer ka salité ba ko bwaka ngo quelque part ba ko tika ngo kaka wana le lendemain na yango sombule beti ezongi toyebi na matière à inondation pour la géographie et ça la nini et ça la 5 ans après de remarquer ba inondation mais on te remarquer na Kinshasa oyo ezali kutu na réseau inondation ezalate à cause des immondices à cause de ba salité après le curage ba caniveau yazo sundola wana azana ba mituka akoki ko évacuer yango akoki ko évacuer yango soka évacuer ki biloko wana to mona ba salité ote to mona ba immondicité gouverneur le place avandi ayeba yazali gouverneur pour na biso to voter ki ba député provincial ba ba ke ko voter mais soka ko se respecter te toza déjà un état de droit ndenge chef de l'état pour naki biso pe to mener vie il faut longa place wana akanisa te ka botama libuma mama na gouverneur ba compétent pe baza na mokilo baza ebele akanisa te ye akotika la éternellement gouverneur biso ba pe to tikali to pe na droit to koma wana to tanga ba classe po to vanda kana zandu te atika ba ventira pa pamba wana ya liboso na opesa mbote la papa Ngobila. Papa, oza papa, biso toza ba mama. Papa okangi biso na zandu pendant 6 mois. Toyeba ke na 6 mois na yoko bongsela biso ta ne fils ke moi zandu muke. O bongsela biso eloko moko te. To koti da na kati na zandu. Papa, oza papa, oza la bana. Yoke la bana na yo pe mawa. Biso ne toza tozongi na kati ya zandu. Da to koti na kati. Da to koti na kati ya zandu bandi da koteka. Oya susu ko kanga biso lisusu. Oya ko kanga biso lisusu ke to toza na posa oya habité zandu sala pavillon par pavillon. Zandu bakanga ka yango mbala moko nyonso te. Babongisaka pavillon par pavillon. Nde yo sala zandu nyonso wana ezalaka te. Fulu oyo. Eza fulu na yo ozozwa bata cité baya ko bwaka kango awa po yondo lingi fulu oyo evanda wa po eza lokola ba point faible ya biso ya bato zandu. Mais eza fulu ezo uta la kati ya zandu te. Eza fulu oyo ezo uta na kwa ya bokasa na kwa ya kasavubu. Bakotisa kango butu baya ko bwaka kango awa. Eza fulu oyo uta na zandu te. Biso mamba fulu toyebi yango te. Zandu nde eza wana. Zandu biso to oteka la kati zandu eza salité te. Po anika na coin oyo. Fulu eza na bokasa kuna. Ese eza fulu eza na kati ya zandu. Papa ozolukela biso likamu nini? Omoni mokilo mukolo mokila zali. Nzambe na sukisaka biso na manyoso. Biso zandu oto yeko teka papa tika biso kimia. Kenoko luka zandu na yo sala ya yumbi. Ya biso tika biso. Sala zandu na yo cha kombo. O eza zandu o mobutu atika. O biso ba mama batika biso awa. Zandu o eza ya yote. Tika biso kimia to teka la zandu. Excuse, Monsieur le Président, nakoki koloba boye. Olobaki 2021 eza mosala ezosala nini ezobanda. Papa tolingi tomona biso totala Ngobila te. Ngobila abomi bato na yumbi ebele. Akanga zandu ya yumbi 5 ans. Aye na ba système na na kati ya Kinshasa. A formé full. Ye moko motasali full oyo. Mitu kezangi notaire de ville te. Papa, tozo futa bandako.
toza na bana makambo ebele société tika na Kisasa eza zandu papa toboyi mercredi makile tanga puisque ekoriske ekozala mabe bandenge tokobima ezala ndenge mosusu papa bozwa solution nangobila na bino tolingi kaka tozwa solution zando mutakanga yango te c'est tout nasuki wana Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou.